Tambola na mokili omona makambu ya lisolo oyo ekosekisa ye puis ekopesa yo pasi ya kosakana te. Mama Lupangu asi akola kombo na ye Elizabeth ye musala na ye toluma kindoki eleki abaluka kampuku po akendaka kuyiba ba mbongo ya ba locataire na ye pasi ya kosakana te 5 portes azakana ngo ayiba ka bango mbongo elimu akana butu yo butu olibisaka mbongo na butu esiko futelaka eske osoka malamu osambelaka malamu. Mais cette fois-ci, locataire na kombo ya Arnaud asukisi mama Koko Elizabeth Oko Lupangu yandoki. Yango lisoto kobetela yo lelo. La première dame de la République démocratique du Congo, Mama Denise Nyakoro Tshisekedi, aurait créé une compagnie d'aviation. C'est pas mauvais si la première dame crée une compagnie d'aviation. Bah, tous les gens s'interrogent. Pour la première dame, Azwa Mbongo, la compagnie d'aviation, Azwi Mbongo, Wana, Wapi, 5 ans seulement de pouvoir, pour ne pas dire 6 ans. Peut-être la fondation, Mama Denise Nyakero, Bazwaki, Bado et Belé. Alors, ils ont suggéré à créer une compagnie pour la fonds et contre rapport à Kosunga, Oetali Makambu ya fondation. Ce qui est cœur de gens, tout le monde qui confrère la mission Perro Louaraye, ils s'interrogent. Oui, Perro Louara, à sa manière, là, il a présenté l'émission sur langage que lui-même, mais il s'interroge, Makam, où a dévoilé, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ce qui est louche, qu'on aurait obligé aux compagnies minières d'affréter seulement l'avion dans la compagnie aérienne où Mama Denise Nyakero a créé. C'est vrai ou c'est faux? Yango a tout développé, Yango a Wabisonabino et Longo. Kaka na Kinshasa, ba Kinois, ba Tomboki, ba sepayite pour la lipa oyo ya pistolet, ya pamba pistolet, et comme na 400 francs congolais, ba Kinois, ba Leli, ba Belisi Mbele. Yango paye to koloba yango na émission ya Lelo. Tout est bien, 25 militaires ya FARDC ont été condamnés à mort pour haute trahison. Trahison à nini, messieurs, vous analystes politiques, leader d'opinion à lobby pour la condamnation, parce que moko ya ba soldat, tango ba lay ko sambi sabango, na bazusi ya ba militaire, alors nini, mon colonel, nazalaki na nzala 5 jours na liete, ata na simbi mandoki, na kobunda ndenge nini, yango na zonga kisima. Est-ce que ba pinga oyo, soda oyo, azalaki na raison, to azalaki na tort? Vous et tout le monde s'interroge. 25 militaires arrêtés na Goma condamnés à mort. L'un d'eux prend parole devant la juridiction à lobby. Na zongaki sima pour la salle 5 jours na zoliati. Il a dit devant le juge, même Bosombi Minduki, quand les ressources humaines n'est pas sérieusement prise en charge, vous parlez de la guerre. Yo dans obito okebunda, yo bunda. Voilà question à guerre. Voilà. Ça dit, au lieu de plaider que ration et bateau en front, on devait le prendre plus en charge que les députés en charge. Un militaire qui vous dit clairement devant un colonel qui est en train de le juger. Mais on pouvait la quitter. À lobby colonel, Nazala Mundu qui n'a front, mémoire utilisée 5 jours. Tout le bateau pour te défendre Félix, non? Toi, tu peux faire 5 jours sans manger et travailler. À 5 jours, on a lié. Mais condamné quand même à mort. Soda bon en état de gêne. Double star des artistes et musiciens Fally Ipupa Aigle, ba fiche Jali Kobima déjà les gens en parlent. Kassi Kamusibiso, gestionnaire et stade de martyr à Bimi si conseil sorti mais il a dit qu'à lobby jusque là Fally Ipupa to administration na nanu ba contacter stade de martyr te pour na ba date wana bati à double stade. Basa na lombango ba contacter pour ceux qui sont bazui et qu'on la mbutu ya kosakalate pour la nini ba publicité salami kasi nadu ba contacter administration ya stade de martyrité et puis si ko kamwa to kozo ngela pe kana émission ya lelo. Notre artiste Fally Ipupa jusque là on voit que des publicités partout dans la ville et une date qui a été choisie, mais de notre côté il n'y a personne qui nous a approché, on n'a encore rien, zéro contrat, zéro approche. Voilà pourquoi on profite de cette occasion pour inviter les producteurs, son équipe, à entrer en contact urgemment avec nous autres pour qu'enfin on puisse établir un bon contrat, un bon uniforme. Ndeko mwasi aleli alobi Congo eleki mobali na déception o Congo na biso ndenge zali wana eleki mobali na déception na ndenge nini landai oyebi ndeko nono Congo yo eleki mobali na déception
Congo Oyo, eleki mobali na déception. Parce que mobali a go décevoir ne yo lieno fufu eleki nango. Mais Congo, déception na déception na déception konyoso. Na ko banda deuxième prise de parole nanga na parabole moko ya Yesu. O alobaki ya ba talent. Akaboli ba talent, o mususu bazwaki talent na ye ba pesa ki akebwa kango na mabanga. Talent na esaki nini? Mbuma wana o ba pesa ki abwaka ki na mabanga ebotaki te. Ebotaki nango te. Cela veut dire que ado bengaka Fatibe béton, Fatibe béton. Béton nini okoki kolona eloko loni lisangu ebima. Yembaka beto mais bosalaka ke soki fatia longo kuzonge pa na bino na mupompa nzele ezate. Tolongwa bongo na République démocratique du Congo tokende na mboka Cameroun epai wapi scandale et salami na équipe nationale ya volleyball ya Cameroun epai wapi ba jeune fille il y a moins de 18 ans 5 filles il y a moins de 18 ans ont été engrossées soki ba engrossa ki bango epai ya bato libanda et nga la problème te kasi pendant to benga scandale parce que batu ba engrossé ba fille wana ba joueuse ya volley équipe ya volleyball équipe nationale ya volleyball bien sûr ya Cameroun epai ya tu as fédération babanda iko kosa bango toko mema bino na jeux olympiques eko sala babongo na France jeux olympiques yango e baluki na babalon na libume pesi passe ya yango toko soki na pela émission ya 5 filles de moins de 18 ans de l'équipe nationale de volleyball du Cameroun sont enceintes. Cette nouvelle aurait pu être banale si les auteurs de ces grossesses n'étaient pas les membres dirigeants de la Fédération camerounaise de volleyball. Selon les témoignages anonymes, les responsables de la Fédération camerounaise de volleyball leur ont promis de les emmener aux Jeux olympiques de Paris si elles venaient à jouer au sex-ball avec eux. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tozali ko kuta na chaque fois ko solo la makambu ezali ko leka bongo na communauté na biso africaine mobimba en général mais particulièrement ya biso batu ya mangala batu ebele oh no bosbebingai merci beaucoup cela nous va droit au cœur kasi soki ba liboso bino bomona biso yebake ba bengaka biso fiston pelende tata ya Sedek ozali kolanda biso ozali na Moscou ozali na Japon ozali na Corée du Nord na Corée du Sud ozali na Tchécoslovaquie ozali na Finlande na Yougoslavie ozali na Ituri Boma Suède Paris Luxembourg partout ici kozali Cameroun Botswana Namibie Lesotho Swaziland Sénégal partout tala émission na bino yangoyo et bandi na senga kalo ya soki okote loka liboso yebaka bongo ko aimer vidéo après aimer vidéo partager vidéo oyo po so partager yango peut-être soki sungi yote mais ekosunga de komoko songolo esika moko pakala est-ce que komi voilà ekendaka ndengo wana mama bejimbombo mbote na yo on est ensemble to monio na bosanité ba master tout ya Madrid to kutelaka bongo na staff ya mwana mbai na biso
Trésor Pindi. C'est comme un restaurant Zali, ou bloc ya Congo, bloc ya Mboka, et pas ya Trésor Pindi na Madrid. Eric Chimanuka na Barcelone. Pour Mboka na Mboka ya continent, ville na ville pesa na continent. Lokola Teonga Nduchilamui na prêtre ya kosakarate na Mada City na Cape Town. Ceux qui na Durban na Mondi Bongo Trésor Massa, le boko ya Durban. Vous comprenez? Yaya Ekendaka Ndengoana. Voilà. Mesdames, Messieurs, tel que vous l'avez remarqué dans la sommaire de cette émission, il y aura à boire et à manger. On va parler politique, on va parler économie, on va parler musique, on va parler sport et avant de mettre la bino masolo. Makam otolo ba atoy ko sala kaka analyse. Analyse. Nous réfléchissons à haute voix et bino bozo réfléchir dans les commentaires na ba appel na bino na sukande to ko mettre la solo oya mama lo panga baluka kampuku mama ngo comme na Elisabeth on doit dénoncer Makabia boy histoire oya sa mbongo na République démocratique du Congo précisément na Lubumbashi Wantanshi na Okatanga bien sûr on doit dénoncer Makabia boy pona esila mama lo pango ya baluka kabongo mpuku azokota na bandako ya batu koyiba mbongo ya na ko mela otie aussi pendant mbongo na hôtel kola mesa okoyabe mbongo elimwe d'ailleurs bolandaki yango otolasa na wenzi ya kanluka ne spara kalu fungula kaluka to kalu fungula pa wapi ba nguma mibale ba melaka batu ba mbongo ya batu basoka yango de mystiquement yango de lo awa ndeko Arnaud asukisa kikoko Elisabeth ko beta lisolo na suka kasi yambo to ko mama solo wana tika to solo ba politique to sport na musique odo kibongo na sommaire. Tokobanda na makambo etali pistolet to pe lipa ti ezali droit ya tout un citoyen tout un peuple ya komelati musu ali kobela na eti ya komelati na lipa musu ya kolia lipa na miliki ba ali kolia lipa na budia na maki kuto kolobela yango te po niveau comme wana ndimela ngai ezali malamu te kasi ba kinois ba se révolter non seulement yaya pona biloko musu matima qui mais aussi yaya pona kaka pistolet ya pamba oyo ba kinois ba se révolter si pas si à Kosakarate, Bakinois très fâché, comment est-ce que pistolet et coquille kokoma na 400 francs, bah ça le parallélisme, à ce temps où il y a des bossos, qui ont été mexicables, et comme il m'a bé à Kosakarate, l'anda Bakinois comment est-ce que bah révolter, est-ce que Bazan a droit, il y a qu'à révolter, tout Bazan a droit à révolter, t'es ce qui va eu tous les mi pas si, et comme moi pas si, nous. Kaka nakati ya ville ngomba ya Kinshasa ba revendication ya population ba kinoa ba sepel soute transport et matili sous alors basala ki grave basala ki mo kokoso nungu ba balai bon ko attaquer pardon ba chauffeur taxi ba kombi ba esprit de mort ko bete yango ba banga kasi réaction ndengo wana biso to sepela kanango vraiment te soki bo ngo revendiquer bo sali syndicat mais ya ko panzami tu ko ya ba to moni wana ba panzimi tu ko ya ba tu ba panzi ba parapluie et sali malamu te image wa so ngotala yango yo kende bongo na radio lokole et gold okomona image o pa yo puis ba kino ba panzi ba parapluie ba kombi ya ba tu ba innocent o panzi yango ça plutôt ministère de transport autocolike ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba ça na mutu nango c'est pas d'abord de créer une compagnie d'aviation c'est pas encore nécessaire mais plutôt talana nous ba moyen de déplacement local ce qui bofungsi yango je crois ba kinois en particulier généralement toute la République démocratique du Congo pardon ba ko la bongo bien côté ya transport auto lo ba quitté tolobi voilà. Kaka na République démocratique du Congo, to yoka ki pe to monaki quelques semaines passées ba kondana ki 25 militaires ya FRDC oyo bakanga ki bongo na Goma to ebike sika bo soki bakangi yo pona haute trahison ya mboka tali bongo peine de mort parce que condamné à mort kasi Merlin vous analyste politique mwana mboka o alobaka malamu et to se permettre analyse na ye to lingto zongela bakabo ya lobaki tangu soldat wana en plein plénière en plein tribunal na parquet to banaye ko samba soda wana lobaki boye batuni ebino bosala ki abandon pour nibo rekilaki pour nini alobino mon colonel to rekilaki parce que neti personnellement soda moko wana alobi ngala sali 5 jours na l'été ata na simbi mandoki na kokoka ko tirer ndenge nini yango na rekulaki est-ce que maloba wana oya soldat lobi wana azonga ki sima pona alia kite 5 jours
il fallait qu'Akaba condamné à mort. On ne sait pas. Ndeko Merlin Vuvu a expliqué qu'il m'a oyo ye apesi avinaye. To lobite que Merlin Vuvu ezali alléluia amen. Mais comme étant fils du pays, analyste politique, on s'analyse naïe amoni yango mabete parce que pour naïe il fallait quand même quitter ta soldat moko qui courage ya koloba alia quitter pendant 5 jours maintenant. Yebi yango ya yope ata soki ozali soldat soki olete pendant 5 jours au cause de la faible ata ya kosala musala. Mais ce qui est arrivé na ba militaire FRDC bon je crois ministre de la justice bona mboka Constant Mutamba ndenga ba diko revoir ba kabususu à revoir kayaba ndeko mais tout pour tous ceux qui sont au front ba militaire na biso FRDC force à vous. Vous allez vaincre la guerre, nous sommes tous derrière vous. Bendele et Koyate, nous allons gagner cette guerre. FRDC, Tokolonga Bitumba. Oh, d'ailleurs la guerre est très bouquée. L'éléphant était à genoux à sa télébi. Kalami était, on va taper tout le monde. Donc, Toko récupérer. Les Congo resteront un et indivisible. Congo ya Vuluzi Kimbangu, ya Yaya Kipavita, ya Mobutu, ya Lumumba, ya Kasavubu, ya Etienne Tshisekedi. Il y a Joseph Kabila, le lobo, il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a Bissonio surtout. Le Congo restera un et indivisible. Landa intervention à Merlin Vuvu. Yo omoni intervention d'ailleurs. Azan a raison, to azan a tort. Landa Merlin Vuvu. Bote na bande ko to kabula na bango plateau. Mais si kana me kanan ko répondre désiré à l'objet guerre totale. Vous allez faire cette guerre avec qui? En termes de ressources humaines, en termes de matériel. 25 militaires arrêtés na Goma condamnés à mort. L'un d'eux prend parole devant la juridiction à Lobi. Na zongaki sima pour la salle 5 jours na zoliati. Il a dit devant le juge, même Bosombi Minduki, quand les ressources humaines n'est pas sérieusement prise en charge, vous parlez de la guerre. Yo tango bito okebunda, yo bunda. Voilà question à guerre. Voilà. Ça dit, au lieu de plaider que ration et bateau en front, on devait le prendre plus en charge que les députés en charge. Un militaire qui vous dit clairement devant un colonel qui est en train de le juger. Mais on pouvait la quitter. À l'objet colonel, Nazala Mundu qui n'a front, mémoire utilisée 5 jours. Tout le bateau pour te défendre Félix, non? Toi, tu peux faire 5 jours sans manger et travailler. À 5 jours, on a lié. Mais condamné quand même à mort. Soda en état de gêne. Yango Armango comme église à maman Langi. Et comme Nini, 5 jours, 1 minute. À lobby, Yango, mais il est condamné à mort. Mais pendant qu'il est condamné à mort, centre financier 350 millions. Inauguré sans ici là. Fontaine, nous avons besoin de centre financier G2, 7 millions. Casa de Abimi. C'est là. Condamné à rien. Arena, Misale Katani, 105 millions. 6 millions de caissés pour construire simplement 11 villas en Équateur. 6 millions de caissés, 0 villa construit. 324 millions. Francophonie. Banda kuna sobocha kuna emanda na sardine ba fongoli ba bikangeli na ekomotanga. Zolan, Maman Yemo, vous avez construit un hôtel à la place d'un hôpital. D'ailleurs, Combo et le roi commis chantier Félix Tshisekedi. C'est-à-dire? Mais quel hôtel est-ce? Batongi Hôtel va poser la question aux médecins. Ils ont construit un hôtel à la place d'un hôpital. Et la VIP. Bon, ok. Qu'on répète le palais de justice. Extérieur, 20 millions. Intérieur, 20 millions. L'argent décaissé, pas repeint. Mais de militaires au front, vous parlez d'un conflit où un militaire a passé 5 jours sans manger. Vous parlez de la guerre. Il a dit, pas tous ces voleurs sont libres, mais celui qui combat en étant affamé est condamné à mort. Quand vous parlez de la guerre, vous blaguez avec qui? Ça c'est un des deux. Tu dis Christophe Lutundu là, à négociation, mais Lutundu là, la première fois d'être ministre, c'est ce qu'il dit. Mais il a dit. Donc, Tshisekedi n'a jamais rompu, le régime ici n'a jamais rompu avec le Rwanda. Il a dit, Lutundu l'a voyagé, Lutundu l'a négocié. C'est lui qui a dit. C'est ça que le ministre des Affaires étrangères. Capitalisons sur le Rwanda. La femme que vous êtes, c'est le deuxième. Ah, toi, on a sujet pour le Rwanda. Le Rwanda. Moutapé si Rwanda Blekiana, c'est Félix qui nous a présenté les rois de tous les Congolais rwandophones ici. Ayamba Babisi Makara,
tu sais que d'abina bango bazaba tout congolais rwandophone 2023 la début. Congolais. Pourquoi les Rwandais? Non, d'abord, l'appellation Tutsi congolais rwandophone. C'est-à-dire quoi? Faut tout na bango, c'est le régime de présenter biso bango bon. Deuxième et troisième élément. Non. Le Rwanda dit qu'il y a dans la Tutsi au bazalaka une minorité moro menacée. Oui. Tout ça est bongo. Mais lorsque tu sais qu'il arrive au pouvoir, les accords pris par tu sais qu'il dans sous-région, alors ben clair, il faut cessation, il y a menacer la minorité. La question que nous posons maintenant, tu sais qu'il parler de quelle minorité? Lui, il est vivant, il est encore président de la République. Il parlait de... Donc ça dit c'est le régime qui a tout donné comme béquille à Kagame. Parce que si on a tout mis aux questions, parmi les accords pris par Tshisekedi, peut-être au Kabouya il sauté parce que son intelligence est endommagée. Banda tigo lié ba côte à port na frais généraux na Faden. Ce qu'on a expliqué, Tshisekedi a pris 6 engagements. 1. Aucun pays peut menacer un autre pays. Échange des réfugiés. Si on a tout mis, il y a combien de réfugiés congolais au Rwanda? Ni Tshisekedi ni au Burkina Faso nombre. Il dit il ne faut plus menacer les minorités. Quelle est la minorité congolaise en Rwanda? Quelle est la minorité rwandaise en Rwanda? Est-ce que c'est la seule minorité ici en RDC? Les pygmées n'ont jamais revendiqué. Pourtant, Tshisekedi a dit dans la sous-région et assez qu'il faut aussi menacer la minorité. La question que je pose à des amis ici, quelle est la minorité congolaise en Rwanda? Quelle est la minorité rwandaise en Congo? C'est ça le vrai débat. Le Rwanda prend l'argumentaire chez nous. C'est là que l'autre fois dans le débat à Tobi, la qualité de nos représentants pose problème. Bon, moi si vous avez des fois James Kabarebe, et ça le rôle de Gilles Moniera parler Congo devant Joe Biden. C'est ça l'UDPS, c'est un trou vide. Tous les 37 ans, vous n'étiez là que pour brûler des pinets, brûler des bis. Aujourd'hui au pouvoir, pas de ressources. Non. Si le Rwanda poursuit la minorité, si le représentant du Congo était sérieux, il allait poser la question directe au Conseil de sécurité et aux représentants du Rwanda. Parce que c'était l'auditoire, ils allaient vraiment choisir. Qui sont ces minorités qu'on nous donne la liste? On allait on peut les répertorier. On peut les répertorier, donne-nous la liste. Le Rwanda, vous n'avez jamais posé cette question au Rwanda. Mais par contre, vous négociez chaque fois. Le lot désira l'obiawa, or, pour la première fois dans l'histoire politique du Congo, que Lutundu la soit les diplomates congolais, c'est sous Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais été ministre à l'époque de Tshisekedi. Tu as parlé de... Non, au lobby, c'est Okitundu. Salaki, FCC. Tu n'as pas suivi la logique de mes propos. Était ministre. Non. Okitundu, sous Félix Tshisekedi, Lutundu là dans sa vie. Non. Pendant la carrière politique, la première fois que Lutundu là, il est vivant, à la ministre, peut représenter Congo sur le plan diplomatique, c'est sous Félix Tshisekedi. Quand vous dites que Lutundu l'a aussi négocié, ça veut dire que Tshisekedi a envoyé Lutundu la négocier comme diplomate dans Congo. Il y avait de pourparlers s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas à vous. Non, Toyokana, s'il vous plaît. Le lot n'a pas toléré mon toter. Il n'est pas à vous. Non. Vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Non, s'il vous plaît. 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 Ndeko. S'il vous plaît. Ndeko Toyo. S'il vous plaît. Toyokana. On fait perdre le temps. Notez dans l'Okasanayo. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Est-ce que Tozoyo Kana le désiré? Tu me fais perdre le temps, au lieu de capitaliser le temps, tu notes. Tu ne seras toujours pas d'accord de tout ce qu'il dira, lui non plus ne sera pas d'accord de ce que tu diras. Non, on a rien à vu du matin, on a 4 extraits, on a publié. Si autant le la négociaté, le peuple va trancher quand je vais mettre ça sur la place publique. Naïboui, non. Le problème ici, c'est que nos dirigeants, bazouara pouvoir, il y a une négociation. Et ils négocient avec qui? Au moment où Banda Mouzé Tilelo bazouara pouvoir négocier avec Kagame, avec Museveni. Et comme le roi cycle infernal. Alors quand vous négociez, vous avez dit sauter pour que Narosolo la nini pour battre accepter Bino. Mais on finit besoin de l'Arabie. Il faut que tu sais qu'ils nous disent quand Kagame était son meilleur ami, le partenaire fiable, bazaro négocier sur quoi? Ce qui est acquis rebou social tembe Kagame a tongé la biso ba villa na Goma.
sous Tshisekedi. C'était quoi la raison? Merci. Kagame rénova aéroport ya Goma comme ça aéroport international par la société Rwanda Air. Vous expliquez c'était quoi la motivation? Vous avez pris l'or congolais que vous n'avez pas rempli jusqu'aujourd'hui encore. Je cite, mais vous savez pour quelle raison? Non, non. La solution ici, c'est que les Congolais, tant que peuple, ils sont dans l'obligation de se prendre en charge et d'assimiler les révoltes. Sinon, cette situation, cette classe politique, si tous ces régimes ne va jamais les résoudre. Merci, mon amboka, Marley, vous n'attendez au bouton du moins échange la binona et faire perturber Ngongande, au mon image Yatanayo, et comité, na 8 minutes, donc le même temps d'antenne sera bénéfique dans mon amboka. Papi Mouya, Sika Maloba, Ezali, Ongamboayo, comment vous abordez la question? Est-ce que Bissondet vous a distrait ou bien nous ne maîtrisons pas les enjeux de la question? Comment, là où il y a l'intelligence humaine, Tozo Kourzong a toujours pour les mêmes choses, mais nous n'arrivons pas à trouver des solutions? Est-ce que sommes-nous collectivement incapables ou bien devons-nous attendre d'autres générations? Tony Kabongo na double stade de martyr, pour ne pas dire double concert et artiste et musicien Fally Ipupa, Aigle, DiCaprio, la merveille, c'est-à-dire que ça la fierté non seulement il y a musique africaine dans le monde entier mais plutôt mingi mingi ya biso ba congolais parce que si kanyon tout Fally c'est-à-dire ko leka c'est-à-dire ko tombo la bendele ya mboka c'est-à-dire ko mona mboka ko kende il n'est pas le seul ça ba confrère na mais ici nous parlons Fally voilà na tango ya karawi ba grand ba sala ki ba exploit ndenge na bango mais na tango pe il faut avouer que l'artiste musicien le la Fally ba ko sala exploit pour na mboka na biso kasi ba annonce et bimaki to mona ki ba to mona ba fiche ba ko ba Fally akobeta bongo des stades de martyr na mois d'août oyo ba ko bango na mission ya musique par là kasi to lali to la muki to yoki administrateur ya stade ya martyr ye aleki ya lobi o gestionnaire ya stade ya martyr ya bino jusque là comité organisateur il y a double événement on est à stade de martyr na nous va contacter stade de martyr tu vas éviter ba date au ba otiawana eza par rapport ya quoi mais gestionnaire lobby ba date wana eza na nous available eza na nous valide vacante soki ba ena lombango ko solola ba confirme date wana nyose ko malamu mais ba sala lombango po soki ba so ba ko kanga place wala ko réserver yango et ko zwala ma mbilinga to landa gestionnaire ya stade de martyr suivez. Artiste Fally Ipupa, jusque-là, on voit que des publicités partout dans la ville et une date qui a été choisie, mais de notre côté, il n'y a personne qui nous a approché. On n'a encore rien, zéro contrat, zéro approche. Voilà pourquoi on profite de cette occasion pour inviter les producteurs, son équipe, à entrer en contact urgemment avec nous autres pour qu'enfin on puisse établir un bon contrat, un bon uniforme, parce que dans les jours qui vont suivre, il y a d'autres échéances sportives des très importants qui demandent vraiment que les stades soient libérés, soient libres. Donc c'est à l'artiste de venir rapidement, sinon on ne saura pas répondre favorablement à sa demande. Tolongwa na stade de martyr ya mboto zonga lisusu na République démocratique du Congo tika to kede bongo na Cameroun et pas wapi scandale bune salami na Cameroun 5 joueuses ya volleyball ya équipe nationale ya Cameroun ba engrosser bango pour engrosser bango ba tali ba fi ezali problème te ezali scandale te ce qui ba engrosser ba copain bango c'est pas un problème to bengi yango scandale pour la nini lelo ezu équipe nationale ya Cameroun nous savons que et ça la makala équipe nationale mingi voilà et si ka ba femme bazali ba femme ba trompaka bango mingi surtout ya ba femme wana to ba fille wana ya équipe nationale de volleyball ya Cameroun ont été engrossés bango et pas ya banani et pas ya batu ya fédération ba papa o ya fédération ni ba o fédération ba engrossé 5 filles o ba zaki ba attaquant de pointe ba na ko so bango nini non to komema bino na jeux olympiques o ko sala mabongo na France mais sika bo jeux olympiques ils na France mais qui peut ko kendi moyen ba kende lisusu ezalité pour ba ko bongo engrossé ça attention ceux qui battent dirigeant quelque part bah placer pour diriger une équipe de filles c'est pas seulement une équipe de volleyball football quoi que ce soit des filles il faut garder sa personnalité ça là c'est non seulement bah coopérer de Moussala mais bah humilier toute une nation. Comment engrossez-vous presque toutes les meilleurs joueurs au l'équipe de volleyball et puis si pas si suivez ce reportage de nos confrères de la chaîne camerounaise suivez 5 filles de moins de 18 ans de l'équipe nationale de volleyball du Cameroun sont enceintes. Cette nouvelle aurait pu être banale si les auteurs de cette grossesse n'étaient pas les membres dirigeants de la Fédération camerounaise de volleyball. Selon les témoignages anonymes, les responsables de la Fédération camerounaise de volleyball leur ont promis
de les emmener aux Jeux Olympiques de Paris si elles venaient à jouer au sex-ball avec eux. Aujourd'hui qu'elles sont enceintes, elles n'iront ni aux Jeux Olympiques, ni aux Jeux Paralympiques. Elles sont qualifiées aux Jeux lithiques, passez-moi le néologisme. Même les prières liturgiques ne pourront pas suffire pour que leur rêve d'Olympiade redevienne réalité. 5 grossesses données par les membres de la Fédération de volleyball du Cameroun, c'est assez original. Le volleyball camerounais est donc en train de prendre un autre virage. Est-ce qu'il faudra condamner cette dame, une Congolaise, où elle a le droit de couper sa vie? Moi, si vous savez quoi? Congo et l'équipe mobile na déception. Oh, à Kamwisi Batnos sur le plateau. Congo et l'équipe mobile na déception. Oui, parce que mobile air moko sera décevoir yo, tu peux manger au cause à à l'aise, au cause comme balle mais Congo déception sur déception, déception, déception. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays? Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires. Suivez cette dame Ndengi Azo se plaint de commerce que Congo et l'équipe même mobile na déception. C'était au suivez. Oyebi ndeko nono Congo yo. Et l'équipe mobile na déception. Congo oyo et l'équipe mobile na déception. Parce que mobile a go décevoir ne yo lieno fufu et l'équipe nango. Mais Congo déception na déception na déception konyoso. Na ko banda deuxième prise de parole nanga na parabole moko ya Yesu. O alobaki ya ba talent. Akaboli ba talent au mususu bazwaki talent na ye ba pesa ki akebwaka ngo na mabanga. Talent na esaki nini? Mbuma wana o ba pesa ki abwaka ki na mabanga ebotaki te. Ebotaki nango te. Cela veut dire que ado bengaka Fatibe béton, Fatibe béton. Béton nini okoki kolona eloko loni lisangu ebima. Ekobimisa lisangu te. Béton ezoboma nyonso. Eloko nyonso eza na se ya béton il faut ekufa. Ndango makambo tozali komona. Ndeko papi Joshua azotuna awa est-ce que papa Etienne Tshisekedi aza fier na Kabuya? Nga na ko poser question. Nazo mi poser pour naza journaliste était. Est-ce que papa Etienne Tshisekedi aza fier na mwana na Félix Tshisekedi? O atikela ye parti ya IDPS. Est-ce que monsieur Etienne Tshisekedi lelo yo soki azalaki vivant soki batunaki ye bapesa ndeko Félix Tshisekedi pouvoir est-ce que ingaki andima iyo bazali koyebisa na biso mosika bozwami nzambe ya pambola bino bolongola libanzo na bino na tina na régime ya bisengo na bisengo ya scandale likolo na scandale libido likolo na libido détournement mode de vie en tout cas moyibi likolo na moyibi soki bayibi te babeli mais soki tango yibi aza malamo soki balandeli akoyi malade ndeko nono ekokamwisa biso te biso les avertis de la politique hein, le cerveau de telle intelligence de la nation en matière du droit ndengo bengaka ngai ndeko na ngai ezokamwisa biso te pamba te okoyi mona ete Tshisekedi na régime na ye akamati avion ake kotia na rail azui train ake kotia na aéroport azui bato ake kotia na boulevard azui mituka ake tia na mai eloko kotambola ezali te ndeko na ngai donc scandale na likolo na scandale mbilingana nazobisa yo ke moyen ezali te bakamati koka bake kotia na course bato bakimaka mbango akoganye ndenge nini marathon nazoyebisa yo likambo twali na ngwawa Tshisekedi atie mboka na biso na mbulungana ya niveau nano esalema te na mokili bakamati miyoyi bapakoli na kata lipa bakanisi bleba mboke bandi koleka pulupulu kolandisa na IDPS ozomona ete tozali wana kokamwelo kwa liboso ke baaktualité ya Congo soki mwasi no azali a terme kotika landa ta kobimiselo mwana na ndako eza baaktualité moko koyoka na mwasi azemita kobota ekobota sans assistance kobota na ndako komeka te je vous te dis okofongola boye détournement ofongola boye kuroto somba bongo babarazi oyo tozaka nango tozapela bakozi papa actualité ya biso eza salité na niveau moko kolanda te Ukraine oyo lelo azobunda guerre kurekendaka te ta guerre Ukraine kure ezokende te mboko soko tali yango ndeko nono limbisa ngai on dirait pumbwaka na butu eyo kozonga na tongo
Soko talimbo kango tala banzela ya kopola. Population vit vraiment bien. Courant yango ya ko dévoiler. Nous sommes bons en quoi? Toza bon na nini? Toza bon na nini? Maïté, courant te, nzela te et le côté. Toza ezalogola toza mboka moza kwa promesse. Mais dans l'entretemps koyoka ke bazoko détourner ba. Oko détourner. Et ko sala ta barrage mon côté. Nicolas Kazadio allié mbongo à l'état logola likelemba zo sanza zo pesa bato. Mo mbongo na ko sunga barrage te. Donc, l'État comme ici, en tout cas, incompétence à Tshisekedi dans le sommet de l'État. Et c'est atteindre ce qu'on appelle en français les paroxysmes. Les mis à faire. Nazo la que la awana modir moto et puis ça va la conseil à l'ongwa na bokozeti que la Félix Tshisekedi. Na modir moto wana vineza la malonga te ndenge Tshisekedi azo kamba ekolo. Penda connaît vivre le rôle à IDPS pour le moment. À vivre ma cam. Donc, les bons tenenanda qu'on a va vivre événement IDPS. Parce que, n'a pas ça Kabila conseil tika bokonda tika la bateau. Imaginez-vous, niveau et incompétence à modèle. Et les ministres sans gêne. Sans gêne, à ce que le bélo koko tumbamboka, population koko. Ne revoit combien abi, yo bino da muta pese lengue, ozo pese mission lengue mabe, na éviter, alors c'est peut-être. Ba virgule là, voilà. Non, mais je suis en train de dire, est-ce que. Yambo, tout le monde solo, il y a maman Elisabeth, Coco Elisabeth, Arnaud, tu as point un souka oyo, ils allaient sombele souka bisanga, tu vois qu'il y a déjà des bandela. La première dame, maman Denise Nyakero Tshisekedi, aurait créé une compagnie d'aviation parce qu'on n'a pas la confirmation, mais plutôt tant que tu l'as dit confirme la biso Pero Louara, oui, Azamut Oya Defandaka, pays il a sa manière de voir les choses, il a sa manière de présenter son émission. Il dit vrai des fois, il peut être dans la fausseté ou dans la vérité, ça n'a langage que lui. Mais cela n'exclut pas ce qui, alors il peut révéler les gens, on peut aussi tirer quelque chose na élément na pour la analyse. Rappelez-vous, Pero Louara qui parle de Nosaka, député de l'époque, et mon liban était à 21 000 $. Beaucoup n'avaient pas cru, mais c'était Pero Louara qui nous avait ouvert les yeux. Voilà, il revient encore dans les Oyo que la première dame aurait créé une compagnie d'aviation et la 4 compagnie d'aviation il y aura ils ont 2 jets kaka compagnie compagnie à transport public mais plutôt koluaka budget atangi na kombo ya budget wana avion moko et c'est commis déjà mususu ezali kuya. Bon, ce qui première dame a créé compagnie d'aviation, c'est pas mauvais, c'est une Congolaise comme tous les autres Congolais. Tout Congolais a droit de créer une entreprise Oyo à Lingui na Makokina et Kassi. Et ce qui nous écoeure, Oyo Pessi Moutema Batou passe et tout qui Moutema Yabatou. La première dame, Maman Denise Nyakero, Molongani, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, Basalika qui a 5 ans de pouvoir, oh, la 6e année. Bon, est-ce que salaire, il y a Maman Denise et qu'on permettre à créer compagnie aviation. Talakunteki, Talakumamba. On ne sait pas, elle a pris l'argent ou parce que oui, à Zupembo, on a fondation parce que fondation des Nyakero, tout le monde a makamu qui toque au Bali Kosala, notamment Excellencia, grâce au Bautina Bana, dans le monde entier, merci. On a tali idée Makanisia Malamu Kasi. Bon, et au créer combat d'aviation, parce qu'il y a pas de avion, c'est pas de vin à boire, on ne sait pas. Ceux qui font d'acheter Simbongo, Sombi avion, il n'y a pas de problème. On peut aller au-delà. Monsieur Barikolobanon, écoute, à Sombité, mais elle aurait été partenaire. Il y a Batumoko Songolo, Batiewana, pour la business, à la congolaise, à cause de la business comme état tout notre Congolais. Parce qu'après la présidence, il y a une autre vie. Quand tu oses faire, tu dois préparer ton avenir. Kassi, et là, tout qui boit tout. Tant que ceux qui m'ont bon, c'est là pour la fondation. Elle aurait pu créer quelque chose autre que compagnie aviation, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas créer, par exemple, une compagnie Moussoussou, il y a l'électricité, compagnie Moussoussou, il y a Maï, à part Régie des eaux, compagnie Anzela, par exemple, compagnie, il y a Mapa, compagnie Songolo, qui a engagé toute une multitude de Congolais, tout un chapelet de Congolais. Mais il y a compagnie aviation et qu'on engagé non seulement les Congolais moukier, mais c'est les pilotes qui sont Congolais. Mais ce qui nous écoeure ici, c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai dit. On a suivi ça sur notre confrère Pero. On aurait appris que il y a eu imposition
pour na ba compagnie minière bango baluaka ba viona parce que compagnie minière mingi bango ba freta kamine ba avion en Afrique du Sud en Europe consort mais ba monique ndenge ba freta ba avion kuna alors pour na bango la première dame a préféré créer cet avion là ba obligé si comme compagnie minière ba freta avion kaka na compagnie ya Mama Denise Nyakero Tshisekedi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? On dit pas ce que c'est faux. Nous employons un conditionnel. Si c'est comme ça, ce n'est pas juste. Créer une compagnie, c'est pas mauvais. Mais imposer Batou, louer kaka, avion, na compagnie nabino, c'est ce qui est mauvais. Mais on va réviser ces affaires, donc vérifier en gros si c'est vrai ou c'est faux. Voilà, tout monaki en gros et pas il y a confrère Nabiso Perro Loire. Je ne sais pas la régie, on pourra proposer quelque chose. Cet élément au Perro Loire à Zoloba. Mais oui, c'est vrai que on n'accepte pas des fois la façon de parler, de présenter des choses de Perro Louaka. Le roi, pardon, que je salue en passant. Perro, bonjour à toi. Mais on va essayer. Kolongo là-bas, à partir où est sensible, mais prendre l'examen, message et les cas. Suivez plutôt Perro Louara, na Makambo, il y a compagnie aviation, il y a première dame, Mama Denise Nyakero Tshisekedi. Suivez. Nyakero vient de créer une société d'aviation. Yeyo, maman, camarade, partenaire Abedachou, il vient de créer sa société. La société est une société d'avions, de jets et de location privée. A acheté 2 avions. Ces avions sont des jets privés de Cessna. Moko est type Cessna 9S-PFJ. Moko essayé na Kinshasa. Moussou c'est ça. Mais regardez là où ça pose problème. Le problème c'est que a imposé à la République via ses structures nationales de sortir une sorte de circulaire. Regardez ce qui va arriver. Bino Batuboza na Congo Bolandangai. Les structures de l'État vont émettre une circulaire. Non. Ils vont imposer aux miniers qui sont au Katanga, dans le cadre de la sous-traitance et dans le cadre de promouvoir la société congolaise, nous vont imposer la mise en place d'une circulaire qui oblige les entreprises minières du Katanga, qui font énormément de déplacements, de ne louer que les avions au niveau des compagnies locales pour leurs déplacements. Parce que nous savons qu'au Congo, nous n'avons pas d'avions privés. La plupart de ces DG, les autres, avions, soit en Afrique du Sud, soit ailleurs. Je vais récupérer ce marché-là. Elle a acheté 2 avions. Elle a monté une compagnie. Elle a imposé qu'on émette une sorte de circulaire pour imposer les Katangais, les miniers au Katanga, de pouvoir ne louer que des avions dans des compagnies locales. Elle veut alors contrôler le marché. Il y a des jets privés, il y a des miniers à Katanga. Il y a des commentaires aussi solo. Oui, c'est vrai qu'on a pris trop de temps pour parler pays, pour parler Afrique. C'était nécessaire. Je vous ai toujours dit, le Congo nous appartient tous. Si on ne parle pas Congo, on ne parle pas Congo. Qui viendra parler Congo à notre place? Donc il est de notre devoir. Tous les confrères journalistes, animateurs, influenceurs qu'on soit parler Congo pour que les choses puissent changer. Il est vrai, on ne peut pas se voiler la face que certaines choses ne marchent pas au pays, notamment des routes à manger, quand ça ne marche pas, les sociales, ça ne marche pas encore. On doit parler pour que les autorités changent. Il y a des autorités qui ont la volonté de changer, mais c'est là. On doit parler pour que les choses changent. Rappelez-vous, c'est le tout dernier mandat, il y a le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors on doit voir des signaux forts tels que le voit chez le ministre de la Justice, Mwanamboka Constant Omar. Si tous les ministres suivaient l'exemple de Constant Omar, je crois, mandat Oyo Fachi va changer les choses. Voilà. Il y a l'histoire et Salami Bongo na République démocratique du Congo, précisément na Lubumbashi ou en Tanchina au Katanga, pasi ya kosakarate. Toyebi yango batu ebele ba sepena kakuto komona nanda kuna bo mbongo bungo tikaki mbongo awa peut-être tikaki $400 okoya kotaba tikali $200 mais $200 que okofinga mwasi okobeta bano beti mwasi ofingi papa yibaka mbongo ofingi bana nzoka bazana bango ba innocent. Il y a quelqu'un d'autre, notamment, par exemple, les gens, de commerce qui na wende ya bayaka so pende ko kalu fungula commerce ba nguma mi bale ya mine ba kataki mutu ya nguma wana chaque vendredi ba benda ka mbongo ya batu oteki etati ya Thomson oteki 340 Thomson mais mbongo ya otala be biso mbongo itati ba nguma wana de ba melaka mbongo ya batu. Alors pona nguma amela mbongo ya batu ndengo wana ezalaka na ba kolo nguma wana nde batinda ka bango. Alors tangu bakata bango bana mutu est-ce que bakolo
nguma wana oh ba commanditaire ba tindaki bango ba suki ndenge nini tala kuntseki tala kumamba soki to suite ya nguma wana tokozonga na même ordre d'idée dans l'isolo ya lelo ya na Lubumbashi ou en Tanchi il y avait un jeune qui s'appelle Arnaud va dire ko fanda pana bango on fanda ka na lupangu ya famille na kata lupangu ya famille azoko bunda zaki na mwasta ba na bana mibale mwana moka zaki na 15 ans mwana mso zaki na 13 ans babunda ka bana bali ko kola mena ko fanda kala lupangu ya famille bo ndenge nini moi ça de ko tia pression et puis moi ça na mbal na ye alinga ko fanda pa ba kilo mingi te po liberté na la kaka alinga ka fanda esika yemoko po ya ba pe ko s'épanouir esika a cause ba décision o ya yemoko chose qui n'était pas mauvaise atie mobile na pression Arnaud e ko luka mbongo tanga zuma mbongo Arnaud ba na ko sala na compagnie moko songolo compagnie ya ba rail o eso komi voilà moi si pe abana ekoteka na wenze ya marché musée est-ce que komi voilà alors bakangi simbongo baluki garantie na bango ba ekozwa lupangu to ndaku quelque part ya kofutela bazindaku quelque part na quartier Makomeno voilà na Makomeno bande ko Lubumbashi wa Tanchi boalewa quartier Makomeno n'est-ce pas voilà bazunda kukuna alors na pangu ezaki kolonda kwana mama ko lopangu comme ezaki Elisabeth mama la si akola ki ya ba 70 ba 80 déjà mobile na kufa atikela lopangu afaka wana bana na ba kenda mais atikela mba koko na ba sa na wana na kata lopangu wana ezaki na 5 portes dont porte moko ya mama Elisabeth ya fanda na famille na ye 4 portes wana ba locataire mususu bazalaka alors tangu Arnaud ayeko lukanda kukuna a percipé garantie car des à la que consort maman Elisabeth a ébissé la lupangu na ngai da ngama makele a percipé ba condition trouble te consort ba trouble na ko bimsao bref bandi ba condition ba kota kate ba koti tangu ba koti 2 semaines kaka boye 2 semaines boye papa Arnaud ayoka voisin na ye azoko ganga na ba 6h du matin zolela gaye nini boye oh papa Arnaud abimi pa na yebe biso na Congo tozaka solidaire voisin zo ganga fo me ko tala eza nini eza te ko ba mboko ko ba ngola ba Afrique du Sud voisin o ganga yo bazo banga okendo tala rabu bazo yiba mutu loko ota na nzela bozo yate ezaka te na yebte Congo ya kalezaka ndengo bazo yiba mutu ko sa intervention mais sikoyo na ba kuna oyo bazo kata machette bota na musika e ko ba bongo te na yebite na Afrique du Sud ça attention pour Afrique du awa bazo attaquer mutako yate ba côté les bena beno mutako yate on a Congo à l'époque de bakasoki ata ba bandi à vol armé wana boko landa tia beti masa si un de ba continuer avec no AK47 et ça la kana autant de masa ba continuer na 12 ce que si elle va simbio ba mboka msute tangu voisin bali ko ganga boye oh et puis sikoyo Arnaud, moi ko banga côté ko betela voisin voisin nini kuna bafungoli mwe voisin je ne comprends pas bandanga na côté na ndako oyo mbongo zalaki awa mbongo ya musala zalaki $700 na tika ki yango awa na ko tala boka tikali $200 $500 ekewa pina yebite o mbali boso te na tika ka $300 balia ka ngai 200 etikala ka 100 na no quand le ko za mwasi na ngai nzoka za mwasi na ngai na yebite esprit ne zalaka oyo lelo kutu mwasi na ngala landa kute azai pa na bango na alakene pa na bango erelekaki na za ngabo ko na ndako awa mbongo ekei wapi voisin oh Arnaud mais ça c'est mystérieux. Ah bina mo lokola esprit abina kata lupango wala voisin ba Arnaud nana so ba lokaka ngumba azo ya ko libera mbongo na biso awa Arnaud lobia wala bo sala ba seki ngai na ye soki mbongo na ngai bungi mutu wala yiba mbongo ngana kokanga ye mutu wala yiba ka mbongo ngana kokanga ye a consoler voisin konso mbongo zonga pete mbongo ekenda Arnaud pas zongi. Après 1 mois, basali wala 2e mois, Arnaud a salaki ma coopération moko boye et pesaki bien azwaki $400. Tant moye ko zonga azongaki moi retard zonga ba 22h akuti moi staya salali déjà bala si balali azuka ka mbongo wana parce falaki ala sa madame nena ya $400 tala mobali kitoko mobali ya malamu oyo soki mbongo koti ayesa ka madame tala mbongo boye Arnaud azimbongo wana atie
dikola mesaka wana da fatigue abwaki da saki wana akima moko alali alaki kutu pete sokoni pete fatigue alali na tongo akopesa madame rapport yaya Arnaud abima na tongo boye aya kotala boye mbongo za $400 etikali $200 abio ça y est Arnaud a fâché à cause sakala taba dikoloba abadiko moi ce n'est pas diko pas betre ki moi ce n'est pas voisin baki obenga voisin talanga ipe boye voisin talanga ipe boye ba tous les 4 portes wana ba sala ka ba sabe fe fele ba mbonge bunga fort ba sangani ba ono même mbonge bunga ekendaka wapi ba bengisa mama lupango mama Elisabeth mais tu comprends était lupango oyo ba mbongo na biso ezo bunga ka ndenge nini to futa mbongo ndako na biso très bien to futa mbongo ndako mais siko ba mbongo na biso ezo limwa ka ndenge nini est-ce que esprit na beza awa te ezana mutu moko akota na butu awa ayiba ka mbongo te qu'est-ce qui ne va pas bon on va donc il n'y a pas de souci tous les 4 portes ba yoka non ça va biso total na mutu aka ko yiba mbongo awa to tika ba mbongo ande ngwana batiki ba $100 ba mbongo ba to ko veiller to mona mutu oyo ayiba ka ba mbongo ba voyage à liboso mbongo bunga te deuxième fois mbongo bunga te ba lembele moi si ya Arnaud abi jamais papa $200 wana kende ze belé ngana ko baksa mbongo na commerce na ngana sala na tenga na marché musée jamais biso ifuto yeba nana yiba ka mbongo wana Mobala epsie na tika kaka na bidon tika mo na bité papa na ko tika te jamais et côté bo jamais alors ta bino ngala epsie mo so moni to zaki na lupanga famille kuna na sima to bana futa kutu mo anda kuteza ki bien ba bonga na bunga te to awatala so bonga ndo bunga abino ngala ko sala tout moi si Arnaud aza mobala na kutu ba kenda e pa ya papa moko boye baba bakenda côté ya frontière côté ya Kasumbale sa frontière ya Zambie na Lubumbashi bakenda papa moko nganga wana asaila bango makambu atala abi mpuku nde mutu yaka koyiba mbongo na bino wana kenda na quelque part mais boko kangayi bandi ko lobati boko kangayi asaila ko lokola mutambu ya mpuku aboni bobo ka pousser oyo bolo balo la personne ba bichebe bobo la porter na ba kwa mire consort tiambongo lukola mesa mone wa za buta ba mpuku mpuku wana soko ye boko kuta ya kangami ya boko yiba ayiba mbongo na bino boko kingai mutu abalika mpuku ayeko yiba mbongo na bino papa fiston kaka ndenge balobaka ba tiembongo wana lukola mesa ba ju mutambu pe ba mutambu ya mpuku pe ba tie wana ba ke kolala na tongo balamuki boye d'abord na ba 5 heures bazoyo ka mutaolela munga mosele gaye azola soda soele gaye nini kuna baboko la bakanti lokola obo mesano ba yibi sikoyo e pa ya ba voisin sobi bato mbongere bunga te mate on va voir balamuka na tongo boye bakuta mama Elisabeth mama lupango na bango musapina ekangama na nini wana boye kaka boye donc akangama ki boye lokola mpuku akangami tangu tongo etani azongi mutu bakuti akangama boye mama Elisabeth koko Elisabeth donc yonde mutu oyibaka bambongo na biso donc biso ya ko futa lupangu toyokela kayo mawo sama mama mukolo toyela ko ba sachet yonde muyibi yonde ndoki abenga ba voisin botala ndoki mutayiba bambongo yeyo kadavere ba benga mbila ye ba explica tala boye tusagire boye tunaki boye tashiko mutakangami awa yeyo botuna ye na kacha ndako akomi ndenge nini ndako hermétiquement fermé bambongo ebungaka bakasui mama Elisabeth bakela ye epa ya mbila tala lisolo otobombela kiyango salaka attention yo mutu okota akota na bandanga biso okota to pekisi yo ke ko futela te kasi okoti na ndako ko futela salaka angele Zwaka possession à place oyo yo ke ko futela po kaka makile ya Jésus-Christ né et sauvaka nyo surtout o to lobaki te tolobi tala moi masolo bukie to bombela ki yo na tongo ya lelo na radio lokole télévision yo muto tala biso ya soko za solo ko beta benga biso pesa di solo na yo to ko beta yango soko bengi biso ozu biso te komitu musamate ya tikela biso audio to koyoka audio wana
tokobeta lisolo na yo kaka ndenge elingi yo betama ata tobengi na nute audio na yo to lisolo na elekite komi tungusama te maso ezali ebele équipe ya radio Lokole équipe ya rédaction ekoétudie yango tokozongela yo soki ba question ezali soki ba question elite tokobeta yango est-ce que vous comprenez? Voilà, merci na bino so na dibiso ezali ebele to partager to baka chaque fois ce qui li solo oyo et sungio tata yo partager peut-être et ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala to partager to s'abonner aya to ça na besoin ko kaka 35 000 abonnés hein pour ça na papa plein de plaisir papa SDX plaisir tout na papa on s'abonne déjà tout na maman on s'abonne déjà to s'abonner ko pour la communauté oyo et ko babongo muneni allez portez-vous bien santé de fer à tous hein chap chap et tchara. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende